Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum siyam. Alhamdulillah min awwali dunia. Naam, yalibusu zali kozong samaton je pe akolo Allah subhanahu wa ta'ala pamatena sili ko bongi samana yango nangonga nyoso tu zali permis ya ko remercier pe ya ko adorer na ba manière nyoso tu na ba circonstance nyoso tu inshallah ta'ala pamatena na sili ko lingela biso susu dunia na rahmana yik pele susalingi ko lingela biso li susu mwa oyo ezami samina bolamu mingi mwa oyo ezali na barka ebele mwa oyo esangisaka bato monde entier na punition moko yanzala mwa oyo ezali kosangisa ba pauvre na ba riche toute la journée na kozanga komela pe kolia kaka ya mo Ramadan ya soro basimbelaka na yango moto fimbu te ko mutatanga na yango me komona moto na volonté na ye azali kobanga kokende kolia tana sime ya pauvre soki moto azali te pamba te azali ko reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala azali partout pambati azali huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin ceux qui ont avancé yeba Allah subhanahu wa ta'ala azali le premier azali kona ceux qui ont meki kozonga sima ketena zonga sima na le kabat na sima na kene ko batama kona kende ko sara yeba ke Allah subhanahu wa ta'ala azali kona ceux qui robi ke obombama yeba ke Allah subhanahu wa ta'ala azali ko bombama sekiporo biko sara borabu na ndenge jako sara mabeta msuke na polele kona kwa mbete bato yebaki Allah subhanahu wa ta'ala azali pena polele wallahi moyoki bosali ko sala bolamu ezali avantage pambate ezali parmi ya babolamu oyo eko créer yo lumière nenge Allah subhanahu wa ta'ala sili ko banakati ya suratul hadid pambate bolamu wala mkolo ya mlo qiyama ekozala kola protection na yo ekozala lumière oyo ekozala nini ekopesa pasi pe na bamunafiki na bamunafikat ndenge Allah subhanahu wa ta'ala siko ibrahim na suratul hadid 13e verset alobini bamunafik ba hypocrite ya basi na mibali bakolela epa ya banani epa ya bato basaraki misala ya malamu bakoya balobini bokabela biso mwa lumière ndambo basali bolamu bakobenga bakoroya bakoyebisa bango nini bozongisama na babaiti na bino oyo eza misala kati na dunia na ngonga wana deja porte esekangamaki yo kozonga susu wapi mpona kozonga oya kosala na bolamu alors ngonga oyo esemi ngai na yo tosala bolamu to multiplier ezala kosala bolamu te mais moi oya multiplication ezali susu nde moi oya Ramadan to multiplier kosala bolamu eloko ozala nango ya moke partager na moto azali na ye oyo aza na pembeni ozwi eloko ya moke loka bisika bamiskini bazali partager na bango wana ezalaki parmi ya comportement nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde omoni ke nabi Muhammadin azalaki obligé chaque matin il faut que nous visiter ba musulman aye bandengeni ba musulman balaki ndengeni ba musulman balamukaki parce que atangisa kibisone mahabba amour kibondeko nde yango moni nzambe na katikati na suratu nisa première verset na walibini na kotuna bino pona kibondeko na bino botambo saki yango lolenge nini alors que mahabba wana pour le moment peut-être na moya Ramadan kilaksango makasi okomona mutali ko parvenir kolongwana lipa na ya ndambo mwa pakena ya biscuit alogo ngo musika aida ngo tinna masjid abandi ko sala ngo partage pourquoi pas comportement etikalaka pona libela chaque Ramadan e yaka ekuta kabiso na comportement ozali ya maram maintenant ko vivre okomona ke moto azali ko sala misala ya boyaki ya maram mina na moya essence ya Ramadan mais après avoir départ ya mois Ramadan omoni moto a changé totalement abandi azongeli na soya haram azongeli na film ya haram
azongeli banzele haram, azongeli kutana monoko, azongeli kiesroterie, azongeli wallahi tobanga Allah subhanahu wa ta'ala totala itumbu totala lelelu doki kolele batu ora tati ya suratul hadid 13e verset tolinga tenga inayo tozala batoyo tolinga lokola bango wallahi tosala misala malam pamate alal azalina mofuti alobini rakatna Quran na 13e verset na suratul shura alobini lahuma kalidu samawati wal ardi yabthitu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru bi kulli shay'in alim ke yenda Allah subhanahu wa ta'ala ina tondisa mina bozu ebele ina Allah subhanahu wa ta'ala inde apesa kana bozu ebele siko tokena ko singaran tokene wapi to s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala c'est le temps de sacrifier na ba pomina biso to ça l'article coranique makasi vous allez combattre à cette tout le temps ce qui est yebi ko tena Coran za ba application ba l'article coranique qui tena téléphone na yo banda ko yoka ngo minga na écouteur na yo to pina ndako bisika vano ti l'article coranique na tena MP3 ezali ko beta toute la nuit ezali ko sa nini ezali ko permettre que yo ozobola mu l'article coranique mais ce qui ezali que yo zu l'article coranique au salite au bepo côté na téléphone ozu ba cha o ezali inutilement ezali ni barka o tient katikati na téléphone yeba que ezali na chaque loko to kana oyo to utiliser kana ba téléphone ezana ba biloko mingi totala kana kata téléphone et porte la kabiso barka et porte la kabiso haram sikoyo fo yeba ozali ko s'adresser na biloko ezana kata téléphone na yo na département haram ti halal tubanga Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan chaque Ramadan et c'est la pertinent et c'est la purification et Ramadan e kolandawa et ya écoute biso kakara misa ezali ya malabu kakara leni Allah subhanahu wa ta'ala siri kolobaken to banga ene mabangi ya solo liwa et ya écoute biso kakana ko banga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala Allah apesa mutu no soto guidance ya malamu ala guider tout le monde Allah subhanahu wa ta'ala atabarka na ba musulman soto o bazali ko kila siam Allah subhanahu wa ta'ala apesa possibilité na bay oyo bazangi Allah subhanahu wa ta'ala apesa effort et possibilité ya ko sala balerti coranique ya ko sala bolamu Allah subhanahu wa ta'ala azaburamu oyo asili ko kisepe nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na libota na ba sahaba e kitape pa ina biso na génération o ba rolanda ka biso sima amin ya rabbal alamin bismillahir rahim